Yaya likambu ya somo ya pasi pemba wa oyo makambu yango to bandaki koyoka ngo kaka na masolo. O mutu akufa azongaka. Mutu abotina mutu akufa. Revenant à Mbokentel, revenant à Paris. Sikabo yaya une revenante en Afrique du Sud yaya tomoni yango macho kwa macho likambu ya somo yaya. Na profiter pour la benda yo matoi. Toyambaka Frère Mathieu Awa, alobaka sala attention na bato bakendaka cimetière. Ko kendaka cimetière pambate. Ata okei cimetière, salaka attention. Ko vandaka likolo ya batombo ya batute. Ko niataka batombo ya batute. Yozo mona kaka oniati. Mais ba conséquence dango oyebite batu ba ebele bakenda ko kunda batu. Bazonga boye abanda mutu pasi yepe ya kufa to otiko kunda mutu boye akufika asiko. Tala émission na frère Mathieu, on comprend yango na moni comme na lisolo obisto beti oyo. Yaya Congolais abali mwasi akufa. Congolais à Johannesburg abali mwasi akufa. Pasi baboti mwana moko balobi tutanga kombo na ete yango malutanga kombo na ye ezate na minute oyo makambolo okita très grave yaya yoka lisolo là d'ailleurs c'est très risqué, trop risqué même. Salaka ongele yaya, sans Jésus nous ne sommes rien. Est-ce qu'on commis voilà. Mbote bandeko balandi ya radio Lokoye télévision bisika nyos tu bozwami, merci na fidélité pe confiance bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio Lokoye masolo et pas wapi chaque fois tozo kutana pona ko beta masolo ko solola makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek benga ngai tata Pelende. Est-ce que bosika bozali tension ça va? Glycémie, ça va? Donc, on est bien. C'est que bien. Voilà, et Kendaka, Ndengouana. Il y a les solos, oh, ça en Afrique du Sud, précisément, dans Johannesburg. Ndeko Obali, nous t'appelons si ce pas Fisto, qu'on pèse à coup de comment on a été. Qu'on pèse à coup de comment on a été. Mais comme moi, moi, si, pèse à yango. Jeune garçon, oh, Congolais, ayaki na mboka kaka nde ezalaka ayaki na Johannesburg koluka vika kaka ndenge ezalaka so bunda na 2020 akutani na fi moko boye fi wana azali bongo sud-africaine kombo na ye Lebu balingani na nzela ya musala balingani Lebu wana abanaye kofana na quartier moko kombo nango Ilbro. Congolais wana afandaka na Youville City, Youville sika ba Congolais bafandaka na centre mabele mame yo ya Afrique du Sud oleki na Youville te c'est que komi Jobour te na Youville pas wapi tozo Youville a lokola Château Rouge elle a Château Rouge elle a batonge et c'est tozo ba pondu mwa fumbwa mwa chilebu mwa misili bloko tu ya mboka zo makabongo na Youville City mama ya Gambela Ayoville mbote na bino. Boulera wenze pene ba sud-africain ba bazango wenza Gambela. Est-ce que komi il faut montrer à quel niveau de considération. Voilà. Il n'a qu'un dengo wana tout ça la boye. Voilà pour tout le monde a très bien. Voilà tout le monde sa caméra. Oyo. Voilà, excusez-nous. Voilà. Voilà. Tangu ndeko na biso Congolais akutana na Lebu wana balingani pe konso Lebu wana ko fa na Ilbro na lobi yemoko ndeko na biso wana na Youville na 2020 baba ndi ko évoluer et puis quand ndeza la ka moko Congolais amoni ke afuta randa kuna ye abaksa pe pa mwasi eza mbilinga solo na mwasi yango sud-africaine Lebu. Est-ce que moi ezate to fa na kaka ensemble comme ça tala bakamlinga okindile. Mwasi pa mona ngoma bete babandi ko fana ensemble ya yo kutani na mwasi tuna kana no arbre généalogique na mwasi wana otu ya bon na ebité si faudrait condamner ton ndengani parce que na lobaka yango chaque fois ba parents na biso tangu ya kala fa babala
olingo bala ye yelanga mwasi awa yelanga mobala otuna papa na onani koko na onani il faut ko yeba fa mais biso to kutana étranger kutana mwasi ka étranger obali ba monde ngwana ozoyeba la te msupo buka lelo okutana lelo obuki lelo olambi peka lelo est-ce que komi salaka anglais ya yoka lisolo oyo ba komi ko fa congolais ba ko fa na lebu sud-africaine wana nzambe na bani nzambe asali bango grâce to satan asali bango grâce ngana ebiti lebu wana eko tombe akomi na retard bref baboti mwana moko to baboti mwana moko bandi kofana ensemble doki batu pe bayebi ko na minute oyo batu ya immeuble nango bakomi tuna mais lebu aza wapi lebu aza ebebi akosaka te eza ya koyinda yaya yoka lisolo tango baboti mwana moko bazo continuer peut ale sikoyo congolais ndeko na biso congolais esprit ko sala amelebu comment se fait-il que ça yo awa to boti na mwana yo za sud-africain kasi to coopérer ne yali awa to kende to sala masolo ngana so mukanda ponga mukanda ngesa ya bien te comme ça to kito balani ngana zo mukanda na simano abi problème te problème te bon ndenge yali to ko kende avant to kende ngana ina mona ba parents no za ka bana habité yo ka lebu ba parents nga ba za ka na Cape Town. Mes parents sont à Cape Town, ça fait longtemps, il n'y a pas de soucis. Donc, mes parents sont à Cape Town. Anytime, tu peux être là-bas. Si tu as esprit, il y a Congolais, ça va promettre ça, comme ça, tu as des quotas là, mes parents. Bah, yo kan peut bien. Voilà déjà, donc, écoutez, dans 2020, moi, on a beau terminer en 2023. A boté en 2020, moi la boté en 2022. Voilà. Moi on a boté en 2022. Bah yako fixé date bakende. Pour ce cas moi on a siko à 2 ans. A boté en 2022. Bah fanda kaka na 2024 oyo, c'est na 2023 d'abord. Na ba décembre le kikuna, ba sali programme bakende na Cape Town. On ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que les Bouana a freiné qui programme Bouana? On ne sait pas. Mais il y a comme ça que jour où ça là, bah qui était les Bouana bino, les Bouana bimara pas que Moussala ah bakambu ya mon kilo makambu là d'ailleurs c'est très compliqué. Les Bouana bino nga moyen que sous Cape Town ça te pousse prochainement parce que tout ça bis dans Moussala mikolo, ce qui était normal. Yaya, baza pena mwasi na mobali. Lebu pa ki musala bazui mwana batiki na crèche nyonso tout normal. Makambo to mona na France, na mikili ya poto, to mona na Kinshasa, yaya, to vivre yango awa na Afrika ngele. Na Afrika ngele. Tangu date ya liboso e raté, baye kotia deuxième date. Deuxième date de salabagini awa siko na 2024 na novembre na octobre utoleka oyo na octobre utikoleka oyo bayokani pa bien na octobre utikoleka oyo ça va pas de soucis pas de stock trop que jours inter y a pas de soucis bayokani jour bayokana ki pe koki bien OK les bous sud-africains wana alobi non monde ezali awa toko kena balate na culture na biso ndenge za bayebi ke ngana ekoto wi bayebi ke na fana na mobali mais ndenge na to balani te pona ko épargner mwana toko kena mwana te to tika mwana epa ya ba voisin pa mutu mo songolo pakala oza ki pe mabete oyebi ke bazwa mwana batika pa ser moko ya congolaise na yovili wana kaka esika bakongolo bafandaka batika mwana kuna batika mwana kuna bango bafuti bis biya bis basomba biloko bakoketa baparente bakokende epa na bango basomba biloko mike mwa bilamba akomemela baser na ye mwa papa mama bokilo kaka ndenge ezalaka bakena mwa de valise moko boye safa o bakopesa mpe bilamba kuna mpo ekozala mbala liboso mpo na congolais wana asola na bafamille ya lebu ataki pe mwa choke na poche banda bavana lebu banda 2020 2024 ans mobimba 4 ans mobimba
atikala osona ba famille Malebu te. Ba jipe bis na so normal, bis peso olunga Cape Town, olunga Johannesburg lelo okoma Cape Town lobby. Ba jipe bis ba komiti na Cape Town. Tango ba komi na Cape Town, ba jipe Uber. Bien ben on est Uber hein, Uber. Voilà, en anglais c'est Uber. Uber. Uber ke ici ko adresse oyo apesi. Lebu apesi adresse ebi na Cape Town c'est la ka mo mapangu hein, mapangu ça rappelle mapangu. Apesi adresse ya 3 ndaku avant bango. 3 ndaku avant bango. Tango taxi pe komi wana bakiti 2 valises oya bango na 2 valises oyo bayaki na biloko bakopesa ba famille kaka nde ezalaka wana. Lebu ayebisi congolais ndeko na biso ya congolais. Ça va pas na biso yango wana numéro tel kendaka na kota ba valise ngana kota awa na pesa ba camarade danga mote ba camarade danga la saka wana pa betele ba solo camarade azalaka na pesa yembote comme ça na région de yo kenda kota de ba valise na ya esprit nkatu yo na okenda pa bokilo te nanu okoma kuna te bayebisa okende okota yo pokota ndenge nini est-ce que soit la gite à moins que ton dibake ba domina qui est c'est fort possible parce qu'il y a mané ko insister congolais pas si ba valise pe a beti a fungoli gate a kotisi pe ba nini wana a kotisi abani pe okotisat leki siko ya lebu wana modi mutu akoti wa valise ko ye pa ko aider ba kotisi ba valise boni papa ba koti mama ya ba lebu avanda ki libanda lupangu na papa na bango boni wana anglais boni papa e bien boni zabi yo nani e coïncider ekola na lupangu wana ya ba lebu il fallait ki mutu moko aya ko kota mutu wana yeso ki Nigeria fallait ko kota na chambre bango bakanisi lokola ye Nigeria ngo aye. Oh papa oye comment voilà na do ba bon sa chambre tu vas pese kita fanda siko bakamba olo bana yo comprendre ngo bien tabi boni bambeto eza bambeto na habite kasi yo mto ko la chambre te tenga ko la chambre te do tan habite ngai nde mutu naza copain ya lebu to fanda kana lebu na Johannesburg to disla ki lelo to ya ko tala bino lebu lebu wapi. Mais parce que d'Afrique ça la direct abi non moi la bino lebu abi lebu abi so lebu na Johannesburg abi lebu akufa depuis 2018 avant ka ba corona wana lebu akufa na 2018 lebu abane ko tanga na université na Johannesburg na université mo Songolo basalaka accident lebu akufa ba mesalaka na ekuna bakunda epeka kana Johannesburg kuna bakunda na Johannesburg akufa papa lebu ya mwana brabi oui lebu wa bon kaka ndesalaka congolais sur téléphone na ye yaya na profil na ye tellement lingaki lebu sud-africain wana achaye kutu na nino na profil tango bana ko sala ba voyage bazoko ye konso ba photo bana okanga nzela atia yango kutu na statut na ye abi me lebu ya lebu ye moi lebu akufa na 2018 rien lebu moi stanga to sa kutu na mwana moko mama ibosa na mwana moko de quoi tu parles là to sa mutu ya mboka do ngana kongola abi lebu akufa zela bakota na ndako babimisele ba photo ya funéral ya matanga ya lebu ndenge bakundaka na cimetière moko Songolo na Johannesburg otanga kongola oteka eske bakunda ba kongolo wana eske bakomi congolais aye juste abi mais to ye na ye awa wo ye na ye ça va pendant tout ce temps ça va bino akota lupang deux parcelles avant bino muninga na zaka atala muninga na abi oui effectivement muninga na ya salaka avanda kawana atoye na ye tina taxi azawana ba photo yango alati ba photo nde bazwana lebu ba moni ba photo to kende landa lebu kuna ba telemi ye Congolais na biso mama na bangona papa na bande ba bimi na lupanga saka des parcelles ba kota siko na lupanga kota boni ba
bakutani na camarade ya lebu na baparent na bango camarade yango mpe lebu mpe alakisa congolais wana na bafoto camarade na ye yeyo mais lebu akota lebu akota wate lebu akota wate ndena lebu wapi lebu akufa oui omoni tesemo lebu akufa todebisa lebu akufa ya zoni mata bino ye aye awa kutana biso na lebu lebu aza ya kokufa garçon wana yoka chair de poule akoka lisusu te bazonga kuna ba comprendre que akomi traumatisé ce congolais bavandisi ye mais quand sikoyo osala ndenge ni pona amon lokola ekomi sikoyo azo comprendre lisusu te ekomi lokola film moko boye bilambo toye nango basombaki mpo na bino nyonso bosava bazongi na ndako bafungola bavalise bilamba ezali abimisi veste moko boya kitoko bina veste même veste oyo lebu kuta sombaki yango mpo na leki na yabi mais veste leki na veste oyo ezali veste ya lebu wana ekolungola tango mingi bakundaki ekutu na veste oyo yaya makambo oyo toyoka yango kaka na mosika tovivre mpena boye bakundaki na veste oyo papa basoni papa bapantalon na ye biloko ya papa nyonso apesi wana papa ya bino tokoki koboya yango te eza biloko ya mwana biso apesi mais mwasi na yo asa ya kokufa c'est ce qu'on peut te dire tellement congolais abangi ayebi te kosala nde nini abenga quelque 2-3 personnes oyo ayebi na Cape Town baye wana baconfirme makambo nyonso abi ça va ocomprendre papa lobi tokotika likambo oboye te lala lobi tokende na Johannesburg na Joburg tokende omona cimetière esika bakunda lebu alala yukuta ndako wana atake kolala na hotel ye moko pete kobanga na mwa de congolais tokotanga bakomona bango te pa boyi yango balali na hotel lobi na tongo bazwi bus parce que katuku bia bakasa nke bozali pena pena te bazwi bus baye kokoma le lendemain na Johannesburg to bakomi eloko ya liboso congolais wana akei kotala amona eloko la mwana kolimwa akei pa congolais wana atikaki mwana akei bamoni mwana azali wana bakuti mwana baesi papa balebu baza na bafamille oyo bapembe abenga bango so bankosa bazala mwa pembe pena boye batali mwana forma mama wana forma papa tayi mwana pena oui mwana pena mwana ye mwana pena ye ça va basala arrangement so koso bakei siko non babili kambo tokotika yango boye te bakei pa mbila mbula matari ba porter plainte que non ba informer mbila quoi ndeko oyo ayesi biso aza congolais ayesi biso abala mwana biso lebu ayelo a photo abeteli mbila liso ndenga ali wana et puis mbila te ba photo normal photo disparaître te ezali. Alors pour la kokende na cimetière bakendaki bango moko te mbila apesi bango 2020 ya police na métropolis bakendaki na cimetière bakoma na cimetière bamona tombe ya lebu akufa depuis 2018 akufa depuis 2018 tanga mondengo wana eza ndebo azongi congolais oyo abangi tanga azongi ali bafamille bakena bango esuki wana mafamille tokota te ye sikoyo abenga mpa na bango aexplika mpa na bango aexplika mama na bango na papa babi oyo bakamu nini omwana biso omona nango c'est vrai baparent na Kinshasa bake kotalisa bake kotala tango bake kotala parce que bayesi bango oui fi wana aza revenante mais botuna mwana bino congolais akendaka cimetière azo se rappeler na nini est-ce que a se rappela te akenda cimetière avant na tombo amona fi moko po botuna ye nanu mama abenga congolais wana papa bakoko bayesi biso est-ce que yo okendaka cimetière okendaka ba cimetière
eloko ata moko eleka na cimetière te. Tant que na cimetière. Congolais réfléchir. Oui, maman la kenda cimetière. Quand tu kenda cimetière, on se rappelle nini. Nzoka mwana mobali oyo Congolais, yango na ya ozo kende cimetière. Frère Mathieu baki awa ko kenda cimetière pambate. Ko kenda cimetière pambate. Bakenda okunda pire vie moko boya Congolais pe kaka kufaka na cimetière wana kaka desa ka loyenge ta ba okunda kuna ye kaka desa oso mona foto ba tombo fio kitoko fio kitoko atali photo ya lebu kitoko abi bena vrai chéri soka na après boy no bali bena vrai chéri ya kosakana te vrai chéri ya ba fleur bakendaki nango baboka na tom ya azu fleur wana abi tikana peta fleur pas vrai chéri azu fleur wana déposa dikolo ya tombe ya lebu. Voilà où tout a commencé. Tango balobaka les morts ne sont pas morts ezalaka ma c'est qui tout ça quelque chose. Tango sali ndengo wana yesi ko esura na boni ki yo lingi ye yango wana bimaki ayaki kolanda yo po lingi. Ça me rappelle atalaki prédication mo pasteur mo kasoba mais bino comment est-ce que ceux qui muta kufi bozui omona esika ya matanga comme fête bozui bolati elamba ya mowei bozui elonga mowei botio wana déjà esprit de mort to bokei kokunda na cimetière bozo ba fleur bozo buaka na libulu tango pesi mutu a fleur asa la mwasi ata mbali fleur ya chita bolingo soka sepel na yo soka mutu so espune esoka kolanda ote e kolanda ote frère Mathieu lobaki yango awa bino bazo boke cimetière mona mutu ozo nyata batombo ya bato ozo tambola likolo batombo ofandi likolo tomba mutu yo monde na tombo est ya vitesa esa ndako bato ipare surtout babetenga sulanga na oki somo tomonaka na cimetière ezakani ya kintambo to apangwana oapi bato musu batonga ndako likolo ya cimetière batonga na cimetière ekoma ke na tombo ya mutu na kata ndaku bakomisa yango mesa ya kolela. Donc imaginez ce qui se passe. Imaginez ce qui se passe. Et pesi kobanga na lien ngono makambo oyo frère Mathieu bakia to kendaka ba cimetière pamba te pour là d'ailleurs c'est très mauvais. OK kende cimetière si est seulement si est nécessaire et puis OK cimetière zala kaka se ba kundi wana et puis komata kamata ba tomba ba tuté ipara za banda kuna bango. Frère Mathieu lobaki nini et puis papa suna loba yango cimetière ezali monde mususu ezali pays mususu et ça donc kuna ça s'appelle ba catégorie ya batu nade momona teke mutu tombo na ye pierre tombal na ye ezali kopasuka mai ezokota alotisi mutu ndoto kenga esika botenga awa mbula ezokota boya koluka tu bobongisa alors nde balobaka les morts ne sont pas morts ezali ya solo to ndenge nini. Est-ce que vous comprenez? Et pesi ngai chair de poule nalingaki tokabula mwa lisolo muke oyo ya ndeko na biso congolais ya tobeti lisolo muta pesi lisolo oyo pire camarade ya ndeko wana ale papa fiston tanga komona ete mais tanga kaka komo en sud africain lebu ndenga disparaîtra ndengo wana bamona lisusu te. Pona nini yango zalaka so bakeluka mutu bamoni ete c'est que mission na yekata na sili arobona so sili akebi marote mususu mwana wana azati lelo histoire tobeta ya année oya octobre surtout en novembre siko ba parents ba yebisi il faut aya na mwana wana na Kinshasa. Est-ce que mwana wana azali mwana normal mwana wana azali elima azali fantôme azali na catégorie nini tala kunteki tala kumamba. Il faut to benga bato o expliquer bato na bayeba le kambo ba expliquer biso makambo bayeba to kotika ngo boyete ndeko wana tozoko solola mutapesi di solo aisi biso a solola na ye soki andimi tokokende sika azalaka tokomona mwana yango tokomona na bilamba ya fi yango lebu ezali
ezali détail moko yoka tango siko kongolo amandi ko réfléchir abi abi mon frère donc la bimna mutu ya kufa ekoza pe normal abi lebu wana na ndenge ya babete bolimbisi abi tokendaka na biso bafeti na bana basi mais nanu na santa te et pas moi si mususu na santaka pas lebu wana elle est super, elle est merveilleuse donc na quoi expliquer en côté vraiment différente. J'ai compris donc c'est ça muta mondo côté. Il y a ça pendant ndenge mus quand tu es avec elle tu es trop à l'aise. Les bouana silika kate donc aza ndenge mususu. Na masolo pendant ya bolingo feti aza exceptionnel, extraordinaire. Donc c'est ça mutu ya mboko côté. Tala lisolo oyo tobombelaki yo ya lebu ya ngoyo esalami na ndeko na biso congolais masolo yango toyokaka pa bato oyo mutu asali boye oyo mutu abimi oyo mutu revenant sika tovivre mpe na boye yaya tokokende yango tina ti tokokende koluka garso wana bamema biso mpe na cimetière wana tolakisa bino moni cimetière ya lebu ya ngoyo liso tobetaki wana nakomi tuna po ani bato yango bayebaka ke oza ya kokufa me omemi mutu pe ti mpa na bino pe yo mo okoti te mpo na otya trouble to ndenge nini mwasi ne comprend pas lisolo moko mpe na tobeta esalama siko na zimbabwe esalama na zimbabwe mobali azalaka sud africain mwasi zimbabwéenne non mwasi sud africaine kaka sud africaine mobali zimbabwéen siko mwasi alaki vivante normal babota 3 bana amema epa na bango na Zimbabwe kuna kaka nde ezalaka boye kende epa na biso yango wana Hollande eske baaveglaka bango bakangaka bango esprit mpo baoti nde esika okenda te okende ndenge nini tala kunteki tala kumamba donc salaka attention na bilingalinga olingi mwasi yeba background na ye okei na cimetière kende cimetière si est seulement si eza important okomi na cimetière bapesa bino bafleur obwa kaka ya salaka angele zalaka na esprit ya prière bato ebele omona ngo après outa cimetière abanda malade esila ashooter parce que tu n'es pas protégé soko ngo comprendre makambo bien tala émission osalaki na frère Mathieu. Allez tosuki awa portez-vous bien, santé de fer à tous. N'oubliez pas ce grand rendez-vous à l'élo na équipe choc. Chap chap et tchara.